Et loko wana vraiment to solana bakoko de façon que ba pesanga vraiment match wana dans maboko to sala to me osala ngondenge to sala ka. Alors bimisaki moi confusant muke et puis ba eko pesanga match en te na dernière minute ministre na biso ayaki na batu na ye donc nous sommes les grands chefs coutumiers to ko wele sa makambo wana te ngote bisi bango ça va bosala. Yangonde basalaki match wana tellement que topoli mais ça m'a fait très mal parce que moi je suis congolais na ebisi bango na ko de bino atana boya boko de façon que to gagner match ba boyaki makambo ezana na ebisi bango match wana eza match muke boza calme boya na match wana to se réunir jour wana de façon que tous la qualification olé bien mais mboke kete bon mboke kete par rapport ba pesi biso bien loko tolé to komi ngona to sala musala mais ministre na biso le bino na zana batu na ngai Tosani, biso ba chef to wela makambute to monike baba mike nous sommes les grands chefs coutumiers toza ba chef coutumier toza les ba grands chefs coutumiers nous sommes quand même c'est là qui belé boko na biso donc vraiment il faut to lingana na boko na biso faut ko lingana parce que tango biso nyoto sangana ki me ba mususu ba boyaki léopard vena to sala ta mbi partout wana atindi mbongo po to contribuer na musala match tu vois donc ba pese mbongo aboy ko pesa mbongo wana. On comprend yango ne Congo na biso tozaka boye ça c'est un des deux et l'homme mususu entraîner na biso azalaki na idée to biso nyonso bentable toza ba chef coutumier mais to bale vraiment to yebi yango parce que to umeli moko yebi na umeli na avec club na moko général tango fort jamais na ko bangelo moko te pa edingo za eloko moko taza mwa muke donc edingo za eloko moko te ata moko te o penda to ko banga neti ngai bo grand chef coutumier et dingwa ebitango yaki kandanga po asala catch na batata Nzambe je me souviens na ba 2008 2007 ayeba ndenge to temelaki e afukamaki ayebi ndenge za Joyce Service Traiteur spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française en région parisienne il y en a pas deux. Joyce Service Traiteur. Une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na ba kolona yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour fidèles amis internautes, bienvenue dans votre mission Analyse. Analyse, il y a les lots, on a Jean-Cy Star, chef chef coutumier, il y a Mbora Nabiso, il y a vraiment les solo, il coutume, il y a Mboka Nabiso, Koko Nabiso, merci beaucoup pour mes Rotel Nabiso, dans différentes chaînes YouTube, lelo toponipe ndeko na biso Fabrice Ndekane enroyé biso na Otali émission ya lelo. Merci à Garçon Plaisir, merci à mon ami Claude Pani, bozé belé botala biso bosengaki Jean-Cy Star abana roleka na ba chaîne YouTube belé et yangwana to sala bongo to tambola pona ko panzara sango Otali bokoko ya mboka na biso. Jean-Cy Star, bonjour. Bonjour Ndeko Claudie. Bonjour. Tout ça bien kayo. Voilà, merci beaucoup Jean-Cy Star. Ndé notre koloba, bande ko belé ba senga ki tozong sa li susu. Parce que
nayo maramboso les a rebellés. Mais c'est plutôt santé, marambo tambolande. Oui, toza bien na ngolo nzambe, nzamba ba télévision yango nde toza makasi. Toza bien na ebité côté na yo ce que vous appendez. Ouais, ça va. Marambo qui est bien. Voilà, merci beaucoup Jean-Si, merci à vous répondre à l'invitation Nabiso. Mais quand même tout ce qui passé na ba match à Léopard, to yamba qui au prometteur Abiso qualification Léopard. Mais les Léopard, tous éliminés. Il y a des bakoko bandima kité, marambo yebisa biso. Ah oui, et loko wana vraiment to solana bakoko de façon que ba pesanga vraiment match wana dans maboko to sala to me osala ngondenge to sala ka. Alors bimisa ki moi confusant muke et puis ba eko pesanga match ngote na dernière minute ministre na biso ayaki na batu na ye donc nous sommes les grands chefs coutumiers toko wele sa makambo wana te ngote bisi bango ça va bosala yangonde basalaki match wana tellement que topoli mais ça m'a fait très mal parce que moi je suis congolais na bisi bango na ko de bino atana pousser na ngamoko nzete na voix mo boya bokoko de façon que to gagner match ba boyaki yo ba au proposer bango baboy. Oui, bango. Mais le match aller aux Alaki na préparation à match. Oui, normalement match. Aux Alaki 1-1. Oui, match aller tant to sali 1-1. Oui, to Alaki wana to Alaki bisonyo surtout en forme tellement que to bungisaki moko ya ba chef coutumier na biso ya ngonde moni sali moi kokoso wana. To sali match nil. Tito sali match nil mais to Alaki déjà makamoko penda ya bien parce que bitumba quand même c'est là qui belé boko na biso donc vraiment il faut to lingana. Na mboka na biso faut ko lingana parce que tango biso nyoto sangana ki me ba mususu ba boyaki Léopard vena to sala ta mbi partout wana ba mususu balinga bina to pola bon yango nde to sengi nzamba biso ba koko de façon que non ole ya kopola donc to sala ta mbi partout yango nde tango to chebi na biso ba ko égaliser bi wana yango nde et sali makambo comme ndenge wana donc vraiment et sali biso bien te mais quand même na makambo yo ndeko na bino edingwa lobaki bino ba chef coutumier c'est que le par ko gagner te Hermoro a pas changé mal lobi tout ça la 2-1 bino ba chef coutumier c'est que bon neti ngai esalinga bente parce que dingwa za congolais azande kuna biso et puis edingo azana makasi ata mongo te oyo penda ko contredire makambo ya Léopard parce que azala nganga te azala ka tiers azala pe mokonza mboka te donc edingo vraiment lobaki na ye mais aye ko se défendre ki abando luka façon na ko kutana na mokonza mboka donc toko pese faute te bon azamuntu alobeli sentiment na ye mais c'est plus ngati bank c'est binote jamais na ko bangelo mo te pa edingo azana eloko moko te azamwa muke donc edingo azana eloko moko te ata moko te o penda toko banga neti ngai bo grand chef coutumier et dingwa ebitango yaki kandanga po asala catch na ena batata Nzambe je me souviens na ba 2008 2007 ayeba ndenge to temelaki ye afukamaki ayebi ndenge za banga obima michopo te bon michopo ya edingwe azobimisa ba kacherte edingwa kokoka te o penda ba kumwa mboka parce que biloko na biso nyonso o azosala wana azwango epa na biso. Oui, azwango pa na biso et puis dingo donc vraiment tant on a refanda bona lo makambo dingo donc na Alexa R na nga. Alexa R ndeni. Yango nde oui ya lo bayi makambo ya ba match abayi mambo to kene mondial te mambo belé lo baki mais bino ba chef coutumier bozalaki bo réussir ne bon et le problème est que nazana ndeko nanga bofo nanga moko babinga ka ye les petits wana na bengi na préparation ya match wana na yebisi ke tala première ministre na biso ya sport apesanga muntu na ye moko tozala na ye ministre na biso ya sport boyebi to tangaka kombo te alors apesanga muntu moko comme na Freddy donc on travaille na ba konzipena ya mboka na biso normalement moi je suis conseiller traditionnel quand même ya chef de l'état donc tout ça la makambo be toza ba responsable yango ndo mona ba TV boy na linga penda ko bimate mais tango insister yango ndo moni na ye parce que toza ba chef coutumier abato comprendre siko mwana wana salaki mabe metala pour les petits wana atindi mbongo po to contribuer na musala match tu vois donc ba pese mbongo aboyi ko pesa mbongo wana comprendre yango nde Congo na biso tozaka aboye ça c'est un des deux et l'homme mususu entraîner na biso azalaki na idée
to biso nyonso benta toza ba chef coutumier mais to bale vraiment to yebi yango parce que to umeli moko yebi na umeli na avec club na mon général tango fort na pesi mbote mon général. Faut rappeler que oza parmi bato bana ko préparer ba match tout ya vita. Oui, so bo tuni chef coutumier vraiment wata papa wata grand chef coutumier collègue nanga wato ya avec club yebi abando ya na kasa ya zwinga ngo ikasa njikutu gouverneur ancien gouverneur ya Mujimai nde muto komisanga na avec club na pesi mbote gouverneur ngo ikasanje. Oui, ne muto ba pitinga na vita général tango forti lelo donc makambo ezana na yebisa bango match wana eza match muke. Boza calme. Boya na match wana to se réunir biso ba chef coutumier. Soko tali photo o tali bena image mo bo photo wana soko tali photo wana besoin ba chef coutumier belé to se réunir jour wana de façon que to zo qualification. Soko tali photo wana to za belé. Vous lèguez bien. Oui, normalement oui. Mais vous lèguez bien mais mboke kete. Bon, mboke kete par rapport ba pesi biso bielo ko tolé. To komi ngona to sala musala mais ministre na biso le bino na za batu na ngai. To sani biso ba chef to wela makambu te to monike Baba Mike, nous sommes les grands chefs coutumiers. Tous les chefs coutumiers, tous les grands chefs coutumiers. Nous sommes les grands chefs. Mais c'est quoi question mon ngana tuna? Nganga zo sala match. Oui. Yo pe chef coutumier sala match. Oui. Différence en nganga na chef coutumier, zani. Ça est belle différence à musique. Oh, on dirait bien so bo sara ba kisi. Jamais chef coutumier jamais ko simba kisi ndeko. Chef coutumier ce qui a simbi kisi vraiment donc on a chef coutumier te. Netinga depuis na zui pour voir on a 12 ans na 6e primaire. Na eba kisi te na nzoto na. Na eba te po pa na biso aussi ba simba kisi te. Ata ndenge tozana bo soki na kanisi mabe po na yo bakoko ba boma ngai moko. Mais mambo sala mambo yo chef coutumier sala mambo nganga o sala. Te ngana o sala makamu nanga ekese na nganga. Lelo okomona nganga soki oyepa na ye muntu wana vraiment ayibinga mutu kananga bomaye nganga ojijete abomie mba moko mais ngai soko yepa nanga na ojije yo est-ce que eza vrai il faut na tuna na muntu wana est-ce que mutu ya bato eza wapi il faut na bengisa ye muntu wana ye il faut asamba na epe to yeba esika nini mabe ezali pona kosala mabemba moko te il faut na sambisa mais nganga osala ngote o comprendre nganga osala ngote d'ailleurs kutu na linga kutu te koloba makamba banganga po na linga kutu ko yokango te po baza ba magie mais biso za ba magie biso tam bukoko vraiment nzambe penda pesinga penda pouvoir na libuma mama nanga so ki bokonza onde ni obana 12 ans ba pesio bokonzi bon ya Claudine nazo bisayo bokonzi papa nanga azalaki grand chef coutumier chef Tchigere azalaki conseiller traditionnel ya Mobutu bon ba pesi bokonzi papa nanga zui bokonzi papa na ye. Donc, tant que papa n'a pas kufa, nga nazaki na âge à 12 ans, na 6e primaire. Papa n'a pour ayeba ki jour na ya kufa. Abengi ngai, ayeba ki jour na kufa. Normalement oui. Bino ba chef coutumier boy ba jour na bino bo. Normalement. Net yo bien yo. Oui, normalement oui. Bina né na date. Na yebi. Ayebi oui. Tino vandi boy bi na okende na ne boy na date boy na âge boy. Je sais à condition que na sala mabete na mokili. Papa nanga akofa na 112 ans. Beaucoup de archives grand chef Tshikele Wachibwa Bunkonde akananga Kasai central akofa na combien d'âge donc akofa na 112 ans mais ngai na moni mbulo nanga na akofa. Peut-être cause à la même mbulo na père nanga à condition que na sala mbulamu. Na zwa mwasi na moite na yibelo kwa buntu te na kosa muntu te na beta muntu te na simba kisite na vinanga. Comprendre? Na cause à la makambo mususu na salisa batu. Donc vraiment ceux qui muntu aye na un problème tel ceux qui na sala kangote jamais na kondima yango ke na yo sala. Ceux qui na ndimi yango mbulu nanga ba okata. Donc na komi okosa ba chef coutumier komi okosa batu wana na chef coutumier. Ce qu'on a vandi ka likamona bia banganga wana otso ba likamon boko zo mwasi na moite. Oui. Tout le monde a ba condition pas banganga. Mais you peut pas bino ba chef coutumier boko pe na ba condition. Non, chef coutumier normalement ezalate que pas na biso ba chef coutumier te. Attends mobali nyonso vraiment tu ne peux pas faire ça na moi parce que quitte quoi oko bimana mwasi na moi te donc oko siba mwasi na moi te je m'excuse na terme pour notre terme donc oko bimana mwasi na moi te parce que pouvoir na yo ya ki mobali wana ezokita vraiment eza bien tendeko ezokita donc eza bien te donc na minute il fallait kaka ozelaka na butu osali makambo wana leti ba marié. Net ba ota so ce qu'on a ba poto bo mam so ba za ba marié. Oui.
asara msala na butu mais na moi bonda kutana na mwasi na ye yo tant chef coutumier ba na moi muta ruiko sanzoto na molonga na été est-ce que ba ondimela bon soki baboyi bon etali bango parce que lelo nazo mona baka ebele nazo traiter ba garçon ba papa kutu ba papa baza ebele ba o lelo ba komi o mokongo o naza na ndaku te o ba bilo wa boy ba si kutu nazo traiter awa ba infection ko bota pasi ba nini tango nazo traiter makambo wana ebisi bango ba inconvénient nde yango okomona muntu mususu moi ça na règle exemple omoni mobala a forcer moi so na bimanaye mais moi ça ba période mabe il fallait pas. Donc tant aux obimana moi ça na période mabe bo ya ba règle na ye yo pe ozu infection wana et ko déranger yo vraiment na mukongo na yo sexe na yo donc e ko zala ndenge ko zala ndenge nzamba sala ngote moi si pe tango sala wana parce que ça na salité yo bima donc yo siko ozongisi yango donc moi ça ko zo problème na ba nini ba matrice na ye ba nini on kobota na ye e okima okomona pe ba règle na ye e okoma siko ko compliqué mais ce que dans zo ba bon avant de na place wana parce qu'il faut tout comprendre bien. Oui. Avant yo bota mazara déjà na batu o bande ko coucher na ba couple na bango na moi yo bota mi okoti yango sko yo na bokoko na bino balobi eza mabe sko me yape na batu basara bon mais bazo progresser bazo bota bana ba osape maram na bango ote ba contredire yo. Oui, ba ko contredire na bango parce que bazo ça il a des sentiments na bango mais avec le temps ba comprendre. Avec le temps ba comprendre. Parce que kozwa moi si na moi et ça bien ça sentiment en autres mais ça bien té parce que nzamba sali butu pona makambo nyonso wana na moi vraiment ko luka mbongo ko luka makambo susu mais tu ne peux pas faire ça soko lingi ozana kaya ozana ndenge ya osala makambo wana un jour kozwa inconvénient ndeko et ça bien té parce que moi basali po luka mbongo okumisa ta nzambe obete na nzambe maboko osala makambo mususu ya bien mais butu eza pona makambo nyonso wana. Bon, wana na lobby vraiment na telemelango vraiment côté ya ba chef coutumier na biso. Ba ndeko nanga ba camarade nanga ba mfumu vraiment ba sala yango te. Po bino batu, bino quand même beaucoup sala yango mais ça bien te. Mais chez nous c'est interdit, tu ne peux pas faire ça. Parce que tout le monde bina tout na yo. Oui. Étant que chef coutumier ba découvrir yo malembe. Ozo diriger ba mbokani. Bon, on a dirigé Bamboke Belé na Kotanga. Donc, je dirige 47 villages chez moi. 47 villages. Oui, je suis chef de chefferie de Djibayawe. Grand chef coutumier, grand chef vraiment, donc grand chef de chefferie. Yo mona mukebo zo diriger ba mpaka. C'est qui c'est makasi hein? Qui cité ça pouvoir coutumier ndeko. Pouvoir coutumier papa nanga zala ki grand chef coutumier, papa nanga yi aza grand chef tanga na ju pour bokonzile lo pe mo nanga ko zo bokonza ka grand chef coutumier. Mais siko pe ton zo ba bongo ke zo teme na mambo kisi. Na mona ki musala mo osaki mutabungisa ki voiture na ye. Oui. Obimisi donc mutabungisi ba yibe voiture libanda. Oui. Na commune mususu obimisi na lupango na ye. Oui. Tout le monde a dit que mutabungisa ki passeport na ye na poto donc yo landaka nga mingi te totala ki yango te obimisi yango bangambo wana zo sala banganga pe basala te jamais nganga ko sala ngote o eza pouvoir coutumier mais eloko ebungi place eza wana ezongeli mutu wana oui eza makasi bokonzi kasi pouvoir bakoko na nga ne bazokende neti ye alobaki alelaki aza pasteur na otanga kombona ete Bip wana donc pasteur TX na e to bonga bayibi vraiment aye na église boye akoti kango kilte si la bimi boye mutu kezate alelina mbongo na 17000 na kati atango abengi grand chef boye donc tala boye bon ceux qui moi na ekole na makolo nanga grand chef coutumier il faut na pesa solution pour na pesa ka ebele solution pour na sala ka ebele na pesa ka solution ba condition ce que ça gagné. Condition à ta moko ezala quitté parce que nous sommes les chefs coutumiers et pas na biso ba condition ezala raté comme ça ba boma jamais chef coutumier soka sali bongo donc aza chef coutumier te donc azui coutume asangisi na kisi wana aza chef coutumier te ce que toye bandeni chef coutumier o atie kisi na o atie kisi te bon okoye ba chef coutumier o atie kisi na o atie kisi te parce que bajijaka muntu na musika te je pense misenda na yemba bajijaka muntu na musika te eza mabe na yibite misenda na yemba nzembo wana donc ko juger muntu na musika te
Donc ceux qui au moni bo o za chef coutumier, o chef coutumier. Ceux qui ka ba fandi au mona que vraiment za chef coutumier à Kisi, ou za chef coutumier à Bato. Par rapport à quoi? Ceux que moni chef coutumier prenait vrai. Chef coutumier comme nous les grands chefs coutumiers et ce que vous allez faut en Bato. Mais comme on a chef coutumier mususu, ceux qui à côté il faut battre non c'est pas que on a des chefs coutumiers. Donc et c'est que chef coutumier azali yo moko chef coutumier au comme il accepte que vous a chef coutumier. Mais ba oyo fana bangwana ndeba ko panza sangi na place auto fana na mokonzambo ka. So batu babenga bino banganga po na point nini oyo c'est que batu babenga bino banganga. Bon, na zo comprendre batu belé eza kozanga koyeba papa Claudie. Kozanga koyeba par rapport à que kozanga koyeba par rapport à que kozalanganga donc batu peut-être bakomona omoni bilamba otolati eza bilamba penda ya kutim mais mwana mususu wana na ebi chef coutumier teneti awa na kati ya kini na mona chef coutumier wakanisa nganga ye wana mais azanganga te donc ndenge omoni na ndako tango na fanda batu ebele bayaka bongo bayenda baka ebele bazui solution baka ebele bazui solution tango bazozo bongo donc bazo yebisanga na kanisi ke ozanganga na kanisi ke opesanga condition na kanisi ke opesanga lo mobo na bomana ndako na kanisi opesanga prière mobo ngane bisi nada biloko wana tozana ngote tala neti ba masolo o na sali libanda ya nini na sali mwana moko mwasi moko Rose mama Rose na peso mbote na Belgique jeune fille aleli Ezakine aleli bon azalaki na passeport na ye bon bayibaki sac donc et pas les qui naïe na Belgique ça dépend d'enga betinga lisolo sikoyo ça fait maintenant 3 semaines na 3 semaines wana donc moi na les qui naïe depuis à Kendaki donc yep sur atali azan passeport il faut alongwa Belgique azonga Allemagne et sika zo sala musala on comprend et sika zo sala musala donc tango to na sala ke émission sika mo boye donc abé ko benganga parce que yebi ke bato poto batala nga mingi donc aye ko benganga yebisinga kana ye na yebisi ça va kota na chambre na ye tango akoti na chambre na ye c'est fini na yebisi bondela afukambi nga pe na bonde nga na kina oui nga na kina bakoko bazongo parce que bazabana na nga ya mboka soki na lobi ata soko za wapi donc osimba kaka tango nazo bobo maroza apo alobaki osala témoignage biloko ndingo wana po azongi déjà Belgique c'est-à-dire eza parmi mambo salara donc soki muta bungisi loko oui ndeti na oreli solomo boye muto na prison ozobimisa ye na chambre na bango donc bakangi na par exemple na makala oui yo sali prière alongwe na makala comme na chambre na ye normalement oui na sala kango bon na sina lisolo ya mama Rose okay. Alors tant que tu pries na ye na ibise kanganda akangindako tango abimi ngape na prier lisusu na bengi na ibise kota na chambre kuti passeport na ye na mbeto so prière wana zobela banzambe to bakoko azo benga nzambe na nga bakoko na nga neti omoni lelo bato bazo bondela nzambe ya Branham bazana raison na bango parce que Branham azanzambe na bango pe ya bato mwindu ya bamindele siko ngai awa il faut na bondela nzambe na nga ya Simon Kimbangu fumu Kimbangu des prophètes na biso batu mwindu na bakoko na nga ba oyo bapesenga bokonzi donc bokende sika tel bakokende sika wana bakusisa makambo wana na minute muke na minute muke awa kuna na sisa awa te na libanda nde na sala makambo donc ekenda ka soki na linke na kende nazo kende so na bona sa elango wana nazo sala ngo ezo kende so babilo nini oyo pe no sala ya makasi oyo bige ba problème nini oyo sala ndeko Claudie problème kutuna luka ko sala na zo yango te ba problème o kutunga na linga vraiment ko sala na mona ngote bon en fait na sala soki ozana mwana vraiment abotami kizengi te mais omoni mwana komi kizengi mwana komi boye apoto tozo bondela awe sili mwana zo bonga na ye à l'aise sans problème ko bota wana kutu ko lobate baza base belé ko bota côté mobali so côté mwasi donc nazo traiter tout suka wana na kota ko mambo mwasi na mobali oui poto kende malem oui nongo toucher mama basi tout monde ba misu ba sokola ka basi ko sokola mwasi za azo ba chance na bokoko eza malam to eza mabe non na bokoko eza mabete do yepo sokola makasi na sokola pe belé na sokola pe belé par rapport à que moi jeune fille mo boye bako bote kitoko mais akoti na famille na bango bitumbe belé wana vraiment na otikate bitumbe belé abala te azala boye ye na mobali comme na mutu mwasi mususu boye aza kitoko mais azo fana mobali ni semaine mbala boye ozo mona ba camarade na ye bango nyonso tu babali bango mais ye azaka bongo
ye pena bampiaka bani soki mwasi abongo abengi ka agence star donc nakoyebise lala pongi donc soki aleki na nzela boye donc ye moko ka nasalaka yango fort nasalaka yango nasala yango mpe ebele nazamba kado ba utopesanga ka 4 ans pas jeune fille moko nakotanga kombo na ete comprendre azalaki bongo mama na bando teka mampa mais lelo mère na ya teka mampa te aboti mwana kitoko mais batelemeli ye donc na sokoli ye nzoto akomi jeune fille moko vraiment bami bala mbongo bazolanda ye voilà to continue ba maladie aux autres traités ouais na ba malade nanga na autres traités na ebisio mwasi mobali kobota na autres traités soki ke ozala problème na yo na musala ba bengolo na musala benga bon azongi so na musala ba konzipe ba benga yo donc na obondela pona yo obonelinga pe na bondeli nzamba bakoko akeya toucher motema na bango c'est censé que ozonga musala zape na batu musu baza bana ba problème ya ba visa baza ba problème ya ba déplacement musu bakanga bango ba yebi likambo te osala nde bon neti makambo ba visa oyo ndenge na sala kango soki ke mutu apesi mbongo na ye visa ikangami kuna na bimisanga kwa na mai zana mai na puse moko bwanze te so mutu abengi visa nanga depuis lelo na fandi boye ata mikanda nanga depuis na fandi boye donc mikanda nanga ezo bimate makambo tutu ezo bimate donc nazo sambela bala moko azui mikanda na ye azui babiloko na ye tutu normal ata na poto kaka na poto wana babengi ya kozwa document na yo mutu muso akozala afana ndaku 2 ans 3 ans 10 ans kutu kolobate donc soki abengi ka biso bala moko tozobonela pona ye mikanda na ye ezobima sko bato bimisa na ba prison wana ndeti asaki likamoko boye famille ye baleleli yo chef bimisa biso mutu na biso ba dossier na bango suka nde bon ba dossier na bango soki ke tozobondela nzamba bukoko kobondela wana nazoyebisa bakoko na nga de façon ke mwana oyo ba parents oyo baza mbongo ya bimisa mwana na bango na va normal boye te l'état donc vraiment taka l'état na biso banini alors il faut nasenga bakoko na biso basi sa dossier wana mbala moko tozobondela ka na kata chambre na bino nazokende na prison na ndenga bukoko nazwi mwana na bino na pesi bino na kata prison boye neti na pesi garçon moko na Suisse okende na komiti na prison to nazokende na prison na bimisi ozupe na mutu kana oketi na te ngana ozwa transport te kana kata ndako na yo nazozwa ye kana pesi yo ka na pesi yo ka neti na auto sala ngo na Suisse bon bazwaki garçon wana soit disant bakosele problème ou a détournaki mbongo ya banque biloko ndenge wana bakonanaki ye soki 25 ans mais asalaki 7 ans mère na ye tango ayaki awa na Congo na monika bato bakoti na parcelle bo chef bo ça va tokende na sala ngo awa balobi te tokende ngana bina ko sala ngo awa baboyi ça va tozina bango nzela tokomi na Suisse na bimisi bango na douche ndeko na bango na douche tango abimi na boni soso bakoko nanga bazwi dossier na ye wana donc batele bafandela ngo donc ba okipango te lo monte donc kuna na cellule ne ba mona sumuto te jamais akotikala ko mona na te ba olukisa epete jamais parce que ba ramnyo so sala ba condition rani bon nazala ba condition te na sina ebisio to zamba condition biso ba konzi ya mboka to zamba condition te condition exacte condition na yo ezaka sambela nzambe zala vrai zala tout droit soki dossier na yo zo ya nango epa na ngai donc ezala réel ezala pena dossier penda vrai kokosa ngai te po soki okosi ngai na mona ke okosi ngai donc wana vraiment na osala te yango ndo yoka o staka zala bon non parce que na moni ki aye na lukute devant nga na osala te ba pasteur ndo lo ba pasteur ba ya pa na yo pesa ba ngoni non ba pasteur tango ba ya ke pa na biso tozwaka mabondeli na biso abukoko tofandi biso nyonso to abondeli donc c'est tout azui voix d'autorité na ya bukoko de façon que ba bouger te neti ndinga na sala makambo poison ekota te ba donc ozala vraiment la protection quoi neti na sala lisusu ba voix d'autorité donc ba domination wana donc mais domination na to romina bona kisi domination eza kisi te domination eza neti ozo luka eloko moko boye ozwa yango mais tant vraiment bazo peso autant wana te moto ki wanto mamba pressé asu bonzambe te eza bonzambe eza bonzambe nzamba sala mamna tana e nzamba sala mais siko yeba bien que soko ekoki kamba moko yeba ke tana yo nde yango wana tana yo yango wana ekozala tana yo ekoki mais bazo fandela yango soko yepa
chef coutumier donc non tant na yo ce ko kaki déjà ta de sika ba chaki yo na longolo isika wana na zui ata bukoko nanga moko ba pusa nanga nzete moi samba moi ni na sopi na se na fuli o mupepe mbala moko bimi na parce que nzamba sa sali po nzamba nanu jamais nzambe nanu a créer muntu pour souffrir non ce qui zo souffrir mituna nanu ce ko zo bota to mituna nanu so batuni ya ki wapi osala kinini na vie nao so batuni ni bien ba consulter à part ba pasteur est-ce que ba musicien ba joueur ba yaka nzamba joueur belé nzamba musicien belé makasi joueur nganga zo simba joueur yo pe chef coutumier zo simba joueur ba marabout ba zo simba joueur ba joueur belé vraiment bakendaka na banganga te parce que bato belé baloba bongo mais ba joueur belé o ngana ebi joueur mususu ayaki na koloba kombo na été mwana nanga vraiment azo beta ayaki pa nanga na lobina kate nzoloko na kote ba quand même ba protection na nzoto abangaki bon yebisanga joueur abongo ayaki pa mokonzi ya mboka azo banga mais epanganga akende te tango abangaki na sokoleka mai ko banga na o bato babanga wana yo moko omilobela ni na yoka bien te parce que chef coutumier jamais bato bako banga ye jamais chef coutumier bako banga ye chef coutumier aza chimo konzi ya bato jamais bato bako banga ye vaut mieux bato babanga banganga oui bazana la raison mais pas chef coutumier oui parce que so na leki awa so na bomi bato nyonso banane ba benganga chef coutumier eza micro hauteur eza bato eza ndaku te non vaut mieux ngana lobaka na zanga mbongo mais naza na bato pour ce qu'on a na bato na olia bien na olala bien na ozala à l'aise oboma déjà combien jamais na vie nanga na oboma te na kotikala pe ko sala ngote na vie nanga na kotikala ko sala ngote ata mukolo mote c'est déjà mutu ya pa na yo alobaki to bwakela mutu na maladie to sala mutu na mabe bon soki mutu aye pa nanga ki to bwakele maladie na o conseiller soki mutu azwi mbongo na ye a confisquer eloko na ye na koyebisa ye to bwakele maladie te tozana ko bondela o mabondela mususu to bondela kapona to toucher muntu wana afuta mbongo na va normal pe akosala ata 48 heures de sang afuta mbongo wana to boche mutema moto akoyoka vraiment ke nazana nyongo ya bato il faut na futa ke to bebisa ye nyonso no osango na nina na nzete kaka na bokoko nyonso wana tosala ngo na nzete na mai oui tosala tout na nzete kaka na mai ici olobelo mo ya poison awa opesa bato eloko donc so amoni kaka par exemple batile na sucré amoni batie poison mona sucré obeta kano babiloko wana ezarande oui babiloko wana eza protection ya bien omoni bakonzi na biso awa vraiment na sungi bango mingi tango nazoloba bongo bakonzi bolimbisa biso bolimbisa ngai vraiment parce que omoni neti na mboka na biso poison eza ebele mais na mobali vraiment ata mwasi mo boy faut en protection mo boy de façon que attaque accident ozana kati ya mutuka bon moni ke bato bakufi me yo kufite okoyeba te koma obimi otelemi libanda okoyeba te donc bakoko na wana nde ba olongola donc soki batio poison na verre osimbi verre boy pasuki osimbi ata otia ata loboko na sani bo sani yango moko mitrai donc bokoko ezali wana biloko kataka bato na nzoto donc po ekota oui wana tozo kata nzolo ko mususu pe za komela okomela ata na musika pe na kokotisa ngo na nzoto na ata na musika oui ata na mona tongo na otokotisa 3 personnes libanda mboka okoti bango ni na kotisa bango nini protection wana na nzoto na et peut tant na kokotisa tango biloko mopepezo ya et pas na yo santé na nzoto na yo mobimba ezo bouger ba poil chaque poil donc je télé etika la rapport du bon to eza pour un pour du bon eza pour du bon parce que eloko ni osala ke biloko okotisa na nzoto mutu elongwa na yo kité eloko nini esalaka ke ndeti okoti mutu anti poison bon eloko nini osala ke elongolango mabe nini bon mabe ekozala te de façon que kozwa nde mwasi na moi te omoni makambo nyonso nazoloba awa soki ozozwa mwasi na moi ozobebisa makambo na yo nyonso kozwa mwasi na moi te problème nde yango wana kozwa mwasi na moi vie na mobimba donc normalement eza te ke pona bukoko non ata vraiment ata na ba pasteur vraiment ata na église eza péché quand même eza péché mwasi na moi donc vraiment donc quel sentiment vraiment non so est-ce que mutu ayaki pa na yo azwi ndeti biloko na wana ozoloba wana
accoucher ce qu'on a moi si na moi nini ekomela non eloko ata moko ekomela ye te ayeba ndeke biloko tosali na ye ebebi nyonso il faut nazongisa lisusu na bandeli ebebisaka motu te non jamais ngai vraiment j'ai 35 ans d'âge j'ai 23 ans ya pouvoir dans na bebisa motu te na vie na nga mais na traité bato ebele mais bato tout on a traité motu ata moko na nazongeli nga te oh boy grand chef tala boy non et puis tant na osala makambo za une fois pour toutes ici. Voilà, nini siko ya makasi o tiko sala awa ya suka. Musala ni ya makasi o tiko sala. Bon na ebisio ke na zui musala vraiment makasi. O bino tiko sala ya suka va to sala émission ya makasi. Na sala ba misala ebele. Ndeti moko. Ah mais yo lingo yeba ba seke na ngabo. E makasi bat ba otala biso fo ba yeba makam o yo sala ga pepe sa bango makasi wana koluka yo. Ah na sali misala ebele na uto sala musala moko awa ya ndeko na nga moko boye ba boma bana na ye epa muntu moko boye na pena na mbeli tango ba boma akima na ye po azwa mikanda lupango atikala mikanda lupango epa bana na ye mais muntu wana ye abomi tu ba mbeli aibi mikanda lupango akima na ye akendaki penda Zambi siko papa wana tango abengi lobi wana nde nasali musala wana na beni nde mikanda wana na Zambi na pese mikanda na tali seke tala muntu aboma bana na yo ye ke ba congolais be ba bato batembe makasi oyebi bon tembe ezala olo babo epe balinga après voilà puya ouais tembe ezala ka bien mais tembe pe elekate parce que comme mona liwa ndeti boye rosala nini po lakisa ke bato ba otala biso ke makambo ezala bon nazana eloko akosala te parce que nazanganga te. Moi, je suis un chef coutumier, je suis un grand chef coutumier. Je suis un mystique à ta côté, na ko sala aw. Mystique nanga, nzambe nanga na bakoko. Ceux qui ont un problème, oye nanga pa nanga, nde omoni sikoyo, vérité nanga ya bokonzi. Na plateau boy, ceux qui na sali magie, donc na komi magicien, na komi donc nganga. Donc, moi je ne suis pas un féticheur. Na créé nini, lo côté. Na saka na bokonzi nanga yi, bukoko. Yo butola la bien. Kitoko makasi, na la kitoko. Ça va condition te 3 heures la muka jamais non na yeba makambo wana mais wana ekomi kisit nga na lala nga à l'aise sans problème avant na lala kutu na bondeli bana nga na zo traiter na bondeli ba malade nga na bondeli mboka nga sima na lali na tongo pe na pesi nzambe nga merci ouais na pesi nga merci voilà pesi nzambe na merci voilà merci beaucoup chef mais quand même tout moko ma presque na suka na yo mais likambo tant ozo ba malade oui toi ba malade ya mbasu te oui tant tozokola lelo ba malade lwa ba mbasu ba nzoko ekomi na donc mutu so asali o mabe okobwakele malade ne uti wapi bon maladi omoni ata na epoka ba koko na biso maladi ezala ki ndenge nini mutu neti chef coutumier boye na koza matiti tel na zui matiti tel na lobili lo ba pouvoir eloko yesala na nzoto muntu boye omoni pe osala eloko wana salam siko ba malade oyo lelo ekomi boye na kini boye lelo eza kimutema mabe omoni camarade alingite camarade na ye donc azwa mwa mbongo camarade alingite donc vraiment vie ya muntu wana vraiment ata na lupango moko boye tala na papa lupango donc azolinga te locataire na ye alia bien omoni locataire azolinga te papa lupango alia bien kimutema mabe wana babwa kilo mbazu babwa kilo njoko babwa kilo ba makambo ebele nazana soko yoki les petits talana muntu azuye na musala azo sala boulot beau frère nanga na pesi mbote beau frère siko zali na Nicole o pesi mbote belé ba pesi musala pa muntu mo boy amemi ake osala musala na mutuka muntu wana amemi na mutuka wana donc ye ko kumba na ye patron wana ye ko linge makasi siko kaka muntu amemi wana akomo bete bakisi akomo beti bakisa akomo bokile ba malade akomo sala boye ngane bise to fana na prière titi alongi eti na yebise ke tika musala wana kasa ayeko tika musala tala na kimote mabe yo mu kaka nde umeminga place wana okomo déranger ngali susu ozo comprendre papa za na mbujima iza donc Congolo na pese mbote CG ya chikela chibo bato bele ba malade lokola ba sida oui bato bele ba malade yo susu ba malade ya ba grave eza belé o sara ndeni pour notre temps bon pour na malade ya sida nazana kisi nango te
malade ya sida naza na kisi nango te malade oyo ngai nako traité eza bainfection nazo traité soki vi na yo ozokende liboso te nazobongisa yo soki ke oza na baproblème moko vraiment boye ya makasi oyo penda ozomona ke naza penda bloqué wana nazosala mais mpo na sida nako traité te naza nzambe te mpo naza nango nano AVC nazosala mpo na AVC ata ndenge nini nazobongisa ata libanda nazobongisa nabongisi mpe ebele mingi na France nabongisi bato siko bandimaka te est-ce que pour traiter faut batindela oka mbongo to osala na mosala liboso mpo batindela mbongo? Bon, avant na traiter il fallait babenga nga nanu na numéro na nga donc bazwi na numéro na bon numéro na nga na ya WhatsApp eza 00244 93 24 26 060 00244 93 24 26 060 numéro nanga ya WhatsApp. Numéro nanga ya appel eza 09 72 42 78 77 09 72 42 78 77. Voilà, pour na AVC. Oui, pour na AVC vraiment, nazo sala yango, nazo traiter yango ata na musika kuto AVC eza elo momuke. Pour exemple AVC mususu vraiment, oyo vraiment eza na mboko wa bato wana nazo longola. Mais oya naturel vraiment, il fallait natala e uti ndenge nini. Soki eza naturel e uti na ndenge vraiment ndenge AVC eza la wana utindo na hôpital. Ah, donc ozo sali sa ba maladie uti pas ya bato. Pas ya bato wana vraiment na bikisa. Mais o ya nzambe to wana na utindo na hôpital, o vraiment ezaka vraiment na monango eza normal, eza na mboko bato te wana vraiment na osala te. Na osala makambo penda bato bazo nyokola bato mususu wana mbe na osala. Voilà, osala makambo nyonso o eza na maboko bato mais o nyonso eza naturel wana hôpital wana osala te. Siko moto abungisi mbongo na ye, bato mususu baza abungisi mbongo ebele azoyeba ndenge kozwa yango te. Osala ndenge bon na pesa ka mbongo na ye wana soki ke mbongo ebungi vraiment ka boye so na ndako azana mwa 10 000 na ye mwa $200 mwa 5 000 après azomona ngo lisusu te stratégie ni osala pour nous. Bon azwa kango kaka to zwa kango kaka donc de façon que avant to na sala musana otala soki est-ce que bazwi yango basaleli yango soki ke muntu azwi yango asaleli yango to mona ngona mai nazungu na biso bukoko na chepu mai na chepu sera nzete ye moko atali amoni ke basaleli yango moyen to zwango ezati mais soki ezaka esika wana ou bien ba yibi yango na basaleli te nazo bendango esika ezali wana nazwi yango na peso yango maboko. Donc au moins a peso mutu abundisa muninga na musala ozomona ke mutu botangele na kombo ezobima wana kutuma ka miki yango na lobi na mona makambo vraiment we pena luka ko salati miza bena ba musuba na poto depa ke nazo amukanda te osaka nde kasi yango na pesa mikanda na poto chaque jour bato ebele na pesa bango mikanda a pesa nga kaka adresse sika azali mboka tel nani akopesa mukanda pesi kombo na ye dans quelques jours donc ayoki ka babengi ye moko ya fandika na ndako babengi ye moko kaka mbala moko ya kozwa document na auto pesa nini ndeko moko John ba document na ye oui donc a souffrir pour na mamba document a souffrir a sali 18 ans na États-Unis oui na auto pesa ye kala te parce que ya pe na bat musuba lelaka na pesa kimbongo ba escroquenga mutu wana za lokuta parce que pour ondimisa pena ba congolais to communauté za libanda okosa ni pondimisa bango vraiment oliembongo wa muntu melobi siko na yo zala nini avant osala musala muntu tala na musala muntu ndenge ezali osenga mbongo wana tango ozosenga osali yoko senga mbongo boye $100 mais bakoko kuna basengi $200 okosenga $50 omoni bango basengi $10 osala ndeni mais sala nanu musala nanu ezala musala liboso nanu simande mais avant osala otalisi muntu ke musala oyo to osala ngo boto soka za d'accord c'est tout après si moi avance na ye osali musala to sala mais tant que chef coutumier biloko ofele ya raté na bukoko biloko ofele ezala kanango mais yeba ke na bukoko soki ofele osimba te il faut ezala ta moi symbole comprendre ata omoni ndeko nanga ya Myriam ba betiaki ye poison comprendre parce que ye depuis ake Luanda donc
azonga mboka te po tokata banzolo ko banini. Donc tant on a kenda po na traité na traité ye makambo nyonso to na lobi na ndenga ndeko na ngana traité mais tant on a zo traité zo simba te. Donc il faut appeler ça un symbole, il faut appeler ça un loko moko boy de façon que basali musala. Donc appeler si loko wana yango nde makambo pe simba mo. Poto silisa na yo to lo beli kama mariage coutumier. Oui. Tout le monde a appelé ça bantaba. Oui. Appelé ça bantamba, biloko belé na mariage coutumier. Oui. Et jouer un rôle ni. Bon, ezalaka nango kitoko. Wana vraiment eza nde libala yango wana. Mariage coutumier nde salaka ke mwasi oyo akomi mwasi ya muntu fulani. Mais c'est comme moi ça muntu fulani mais quand même na libala bat bandemela mariage coutumier. Mais en dehors à libala bat bandemela coutume te ba comme sango makambo ya molili pona ni. Te eza makambo molili te so muntu alobi bongo donc peut-être à cause na ko komara na libala ba rondima muta moi senga bala ba pesi yanga biloko coutume mais ce qu'en dehors ya coutume bino ba chef coutumier ba lukara bino te. Bon oyebi ozana bato ebele na kati ya mboka ko salisa bato ebele so muntu azana don vraiment ya kopesa biso to tungisa bana mboka te soki una bénir mwana kei na ya zuiba mbongo asala makambo na bon etali soki ki alingi vraiment apesa nga donc abengi grand chef moi bon c'est tout. Et ça c'est que yazala bien souci na biso yango wana mwana na nga bana nga mboka bazala bien bazala kitoko eza lukumu na nga ya mokonzi na bango. Parce que moi si ba pesi les biloko bantaba ba nini makiazo bota te zarani pour d'ab na coutume ba pesi normalement soki ba pesi biloko wana ki azo bota te il faut que tuna na ba parents na ye so to tuna ba parents ba yebi problème te il faut que tuna na moi si na kokola na ye peut-être a sala ki makambo ko mabe peut-être azana ba infection moko boye zo zangisa ke abota te. Oui, wana nde nazo traité. Nazo traité donc kitoko donc ata soko umeli ndenge nene mais soki ke règle na yo zo bima yeba ke e pasteur zo bota. On taba. Na coutume taba. Taba eza symbole mo boy soko moni na Bible nani soki azwaki mwana na ye po apesa nzambe ayebisaki no tala taba yango wana il fallait opesa nga taba. Que opesa nga muntu donc taba eza eloko moko eza symbole moko vraiment ata na miso nzambe eza symbole moko vraiment très important ata soso ya bukoko ata taba okozala musala mo boy omoni bazo no il fallait na minute place ya ke to opesa muntu il faut to pesa taba on comprend to bikisa muntu pardon pour to bikisa muntu il faut to taba place to bikisa muntu to pesa banguna taba bali taba mais na longola muntu to pesa bangunda soso bali soso ngana longola muntu. Voilà, merci beaucoup, chef Jancis. Je pense prochainement tu continuer dans la question belé na marbo belé. N'habiter au PSSO numéro peut ça ba projet na yo ozanango ozana Kinshasa mikolo ozana biso na non ozongité ba projet nos années. Oui, ba numéro nanga na lobi numéro nanga ya WhatsApp nde na saila mingi. Numéro nanga parce que appel R mo boye okozwa ngate mais na WhatsApp 00244 93 24 26 060 00244 93 24 26 060 wana WhatsApp. Donc numéro nanga ya o appel normal 09 72 42 78 77 na lobi 09 72 78 77 soko bengi toko sunga yo ata na poto donc ata wapi to sunga yo ka. Merci beaucoup. Ba projet na yo oui, ba projet na nga o na eli na kine ba bengisa biso to ya ba réunion ya biso ba konza mboka avec mokonzi na biso chef de l'état ndenge bengisa biso mais tango na ye talaka batu ndenge ba yebaka biso yango nde omoni vraiment musala o to eli esili mais bazo kale nga ka chef soko ke imboka yoza ndenge oza na Kinshasa wa salabo neti mama o ya uto bungisa conteneur na ye na Matadi mama anto aleli makasi alobino chef zelana no conteneur nga ebungi na port il fallait osala ndenge osalaka conteneur ebim yango bimi bon il faut na sala musala wana delo donc na ba conteneur obimisa donc na minute mukendeko na minute muke musala na linga ko sala pena na mona kangote nazana ba biloko mususu papa atikelenga na sala ngote. Oui, nazana biloko ebele vraiment et loko lobi ya basi wana na sokola basi mibali pe na sala basani mibali pe na sala de façon que akozanga boulotte
Donc na boulot vraiment bazo lingue vraiment na boulot. Ça la nyonso. Donc on a ça en soi. Voilà, merci beaucoup. On peut ça quelques salutations à Bato Balandi oui, na pesi madame nanga Mavero na ba petit Jansi na pesi bino mbote na bo sanité papa Adelar na bo sanité papa Ntakalou et puis José Ngoyi na pesi bino mbote Neymar Chikiaya donc na pesi bino mbote Patch Moloba l'Excellence d'or na BG papa za na pesi mbote Betty donc na pesi bino mbote na kombo Jansi. Okay. Voilà, merci beaucoup. C'était là le chef coutumier Jean Star. C'est vrai, Bato Sepeli, consulté à petit numéro naé à lobby. Alors ça, misal les belé na nyonso Italie coutume na biso. C'est-à-dire au bon si bon on a yo, au bon si conteneur, au bon si passeport na yo, on a besoin visa ba opé sa oté, on a foyer, on luka mukanda ya osala tout ba pesa yo. Donc ça biloko oyo ozoluka musala na yo ozana AVC ozana biloko nyonso ya passe infection obotakate Jean Star a pesi numéro wana pona ko sungabino. Voilà, merci beaucoup à Odilon Mampouya, merci à Lauriane Choba, merci à Joël Mbala, merci à Fabrice Ndekani, à Mama Kika, Tokutani très prochainement na numéro Msusuna chef Jean. OK, merci beaucoup.